bokota la famille a makambo ke zongi a makambo a somo awa penza makambo sur makambo awa eza ya kobeba kandenge boyebi biso bandeko nanga tango toyaka na ya somo tango toyaka toujours na makambo bandeko nanga lelo oyo toyena makambo moko la famille ezosala pasi pe mawa makambo ya pasi makambo ya kolelisa makambo penza ya kobangisa makambo pe ya kosala pasi mingi na motema na niveau moko bandeko nanga pas possible kolala kolamuka na makambo ya somo kolala kolamuka na makambo kolala kolamuka bandeko nanga na ya kobeba kolala kolamuka somo nde somo bandeko nanga na niveau moko pas possible ekomi kosala pasi pe mawa bandeko nanga na niveau moko ya somo ekomi kosala pasi surtout na communauté na biso surtout pour na biso ba congolais biso ba congolaise bandeko nanga makambo ya pasi pe mawa ba joyeux anniversaire na ba o nyonso ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo na ebike boza ebele o bo célébrer ba anniversaire na bino kande na lobaka toujours et encore anniversaire ezalaka lipamboli soki nzambe abateli yo ti lelo mokolo anniversaire na yo ozali en bonne santé en tout cas ezalaka toujours malamu kotombolaka nzambe ezalaka toujours malamu kokomisaka nzambe parce que ebele ya bato bazalaka pe na posa na jour anniversaire na bango bazala mais malheureusement ba mosusu bakufaka un mois avant anniversaire na bango une semaine avant anniversaire na bango mais soki yo nzamba abateli yo ti mokolo anniversaire na yo oza mbomoi en tout cas ezalaka toujours ya motu ya kokumisaka nzambe pe ko célébrer kango ba célébrer kaka parce que on ne sait jamais. Nos sincères condoléances na ba onyonso bazolela kande na lobaka tango matange yaka eyebisaka mutu moko te ke no lelo na okoye pa na bino lobi kuna na okende kuna te matange yaka na ndenge nango na nzela nango yango bandeko nanga Étoile Nines TV toujours et encore na équipe na mobimba baye ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso o bazolela Étoile Nines TV na équipe na mobimba toye ko présenter ba condoléances na ndenge moko ya malamu courage na ba onyonso bazolekisa je m'excuse to bazoleka na ba moment moko très difficile kande na lobaka bandeko nanga eza na ba situation mosusu mosusu tolingaka ngo te tolukaka pe yango te mais comme nzambe na biso aza nzambe ya bomoi ye moko il est le maître des temps et des circonstances a planifiaka nini ekoki kokomela biso nini pe ekoki kokomela biso te yango bandeko nanga soki ozoleka na ba moment moko très difficile eloko na osenga na yo tingama na Yesu kotika Yesu te un jour tolala tolamuki Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu moi sensibilisation la famille na ndenge moko ya kitoko na ndenge moko ya malamu la famille ba mapango ya koteka yango wana ezalaka toujours malamu en tant que mutu zokola tala pe kosomba lupango ezalaka toujours malamu ebele ya bato totiaka toujours na mutu ke non naza na bana nanga bako kengela anga tango na kokolaka ekozala boye mais to bosana pete ke non ndenge za boye bana bakoki kosondola yo to bana bakoki kobala basi moko boye bazata na besoin kotala yo te to bakoki kobala mibali moko boye baza peut-être na bongo malunga te pona kokingela rabino
alors ezalaka toujours ya mutu en tant que mutu en tant que parent planifier futur na yo somba lupango bandaka kotongisa $750 ya pamba y compris les documents. Voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga na makambo ya somo, na makambo ya pasi pe mawa po na communauté congolaise bandeko nanga ekomi kosala pasi mingi na motema. Avant na kokota na mozindo ya makambo na biso ya lelo, ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Na yebi que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, batu ya sika pe bakotaka yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi Mpito ya balisi, bambote na mama Eugénie Zemanga. Bambote nanga na ye moko madame Judith Diampovis à la parisienne ya Tongo, et sans oublier monsieur Joe Lokwa de partout au yalandaka Étoile Inès TV, et pourquoi pas madame Madrino Mafuta. Voilà. Bandeko nanga tokota na mozindo ya makam na biso, tokota na lisolo na biso ya lelo oyo na memela ki bino lelo chez Étoile Inès TV. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko sim olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to zali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation lisusu kandenge zalaka na ndenge moko kitoko na ndenge moko malamu bandeko na ngai. Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili, Gavker ayeli biso ba solution ya kafu. Balobi na Gavker la famille bika na yo libela, na Gavker okosimba na yo mwana, na Gavker bota ndenge olingi. Gavker azawana azosungaka bandeko nyonso oyo baza na problème ya santé, oza na problème ya sukali etungisaka yo, oza na problème ya kolemba, oza na pota libungu bandeko nanga, makila kotanga se kotanga, oza na problème ya kolemba bandeko nanga, benga Gavker ba solution ya makasi pe ya kitoko ezali. De l'autre côté, quand ndenge na lobaka na système moko bien ya ba papa de ton côté omonike makambo ezo simba lisusu te, mama komi ko ima kibo papa na yo ezo sala lisusu ndenge fo esala te, ezo telemaka lisusu bien te, benga Gavker azawana na ba solution ya makasi pe ba solution ya kitoko bandeko nanga. Na boy nanga mama akima yo, na boy nanga okufa na stress, okufa na souci aussi longtemps que Gavker azawana. Benga Gavker na lombangu asunga yo na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Bandeko nanga tokota na makambo na biso, tokota na mozindo ya makambo na biso oyo mama Étoile Inès TV amemeli bino lelo. Bandeko nanga kande boyebi na Kongo na biso makambo ezanga kate, na communauté na biso makambo ezanga kate.
lelo oyo kandenge bomona la plupart ya ba star na biso ba mutakala na bango ekomi kotambola makasi sur les réseaux sociaux. Pas seulement ba mutakala na bango bandeko nanga ekomi na ba makambo oyo basalaka mwasi na mobali ba osala omona ba biloko wana ekomi kobima na pete nyonso sur les réseaux sociaux. Ebele ya batuka ndenge totiaka ba numéro ba téléphone ba benga mama Étoiline ba lobi mama Étoiline pourquoi situation oyo pourquoi ka oyo ovandela kango kimia makasi totikala komona yo ozoya kobeta lisolo te. Tomonaka ezala ba comédien na biso omona comédien kinganda bimakana mwasi kingandi omona ba vidéo na bango ekomi kotambola sur les réseaux sociaux ba influenceuse na biso ya ba TikTok omona ba makambo na bango basi ba osala na mibali na bango ba biloko wana nyonso ekomi kotambolaka sur les réseaux sociaux. Mama Étoiline olobaka eloko te. Est-ce que eza digne pona biso ba congolais na ba makambo a bongo elekaka sur les réseaux sociaux? La famille to solo la nanu ba makambo susu na boya kananga kokota na mozindo mais ba makambo susu photo lobaka to yebisanaka ba vérité. Je sais que na kilelo oyo mutu nyonso azoluka mbongo. Na kilelo oyo mutu nyonso penza aza na posa mbongo. Na kilelo oyo bandeko nanga mutu nyonso aza na besoin ya moi quelque chose ekota alia alata. Mais kande na lobaka dignité ya mutu basomba kango te. Réputation ya mutu basomba kango te. Lelo oyo na monde ya lelo bandeko nanga batu ebele bakomi kosala na makambo oyo esengeli basala te likolo ya mbongo. Likolo ya mbongo la plupart des gens bakomi kolinga argent moko eza facile mbongo o bakozwa na facilité nyonso. Tomona kana ba pays mosusu ba biloko oyo ya ba video ya mwasi na mobali bato ebele ezalaka misala na bango bafutelaka bango ba mbongo basinya penza bango batala te keno lelo tolobi na kobota bana un jour peut-être bana nanga libaku bakoki kokota kuna bakendo tala nga mama na bango tonga papa na bango basinya yango penza babiloko wana tokomi komona yango pe na Congo na biso bato ebele lelo oyo ekomi kaka oh bapublie ngai bapublie yo te yo moko ose filmaki yo moko oteki yango bato ba oteka ngo bandeko nanga koyebisa bino ka vérité la plupart des gens soki bomoni ke akomi koya na ba réseaux sociaux azolela keno nga bapublie ki nga bazwaki vidéo nanga c'est faux et archi faux ye moko ase filmaki ye moko ateki ba video wana sikoyo bazalaka ndenini soki ateki yango ayebi ke la plupart des gens bakotaka kuna bakenda akotala akoyambala moko ye moko na kolela sur les réseaux sociaux que non ndenge za boye batu kingandi ba publier kinga mais ye moko na motema na ye na cc ya kati ayebi ke ye moko ase filmaki ye moko atekaki azwaki pe mbongo aliaki yango. La famille ezo sala pasi pe soni. De l'autre côté, na yepe ko conseiller bandeko nanga ya basi na mibali. Babiloko ya ozala keno ozana mwasi na ozana mobali na bo sala makamu na bino ezala keno bo filmer bo se filmaka bo garda kango na ba téléphone. Pourquoi ko garder yango na ba téléphone? Ndenge toza boye, téléphone ekoki ko kweya anytime. Bakoki ko iba yo téléphone air nyonso. Soki téléphone ekweyi. To ba ibi yo téléphone. Mutu oyo aibi yo telefone aye kokota na ba video na yo aye kokuta ba biloko a bongo. Yango bongo na batu bosusu ba oteka ba biloko na bango ba bolumbu na bango na ba réseaux sociaux. Mutu mosusu nde aiba ki telefone ake koteka ba video wana ye azwi mbongo siko yo réputation na yo ebebi. Ba biloko mosusu bandeko nanga réputation, dignité basomba kango te. Et surtout une chose à ne pas oublier. Babiloko na bino déjà ici ekoti na ba page wana na ba site wana boti yango na mutuke bobota bana tobotaka bana meto tobotaka mitema te bana tango bakolaka bazalaka na curiosité ya makasi mosusu ya kozala na posa ya okendo tala te peut-être camarade na ye akoti kuna komona mama ya camarade na ye to papa ya camarade na ye na babiloko wana ayepe kotindela mwana na yo yake komona. N'est-ce pas que eza koloka bana ba parents ba papa ba mama ba tonton na ba tantine bandeko nanga ya basi na ya mibali
ata soki toza na posa mbongo, ata soki tozalaka toluka mbongo na banzela nyonso, toluka mbongo na banzela ya bien oyo kobetisaka bana na biso mabaku te, oyo kosala keno bana na biso ntango baotala bavideo na biso basumuka te to balokama te. Babilo mosusu to evitaka. Mbongo esilaka te, mbongo ezalaka na tina te. Ngana lobaka yango toujours, lelo oyo c'est vrai, okoki kozanga mbongo, mais lobi to après lobi bandeko na nga nzamba kosalaka grâce, moi porte moko boye kofungwama. Ezalaka toujours mbongo. Kolinga kokende koluka mbongo ya facilité te. Zala patient, zala patiente. Babilo mosusu eza bien te po na yo, tala lelo na yo, tala pe lobi ya bana na yo. Parce que na monde ya lelo kanenge to tambola réseaux sociaux ezoya na mbutu wa makasi. Soki yo parent bandeko nanga okozala na maîtrise te ya kilelo oyo, laisse-moi te dire que ozala pasi pe mawapo na bana na yo. Parce que na kilelo oyo tokomi komona déjà à l'âge de 10 ans, bana baza déjà na ba réseaux sociaux. À l'âge de 12 ans, moi naza na compte ya TikTok. Imaginez 12 ans déjà, moi na ici ayebi ndenge nini ya ko download TikTok, ayebi ndenge nini na ko download YouTube, ayebi ba application nyonso koma ko download yango. Ti mwana koma ba 15 ans, 16 ans, kozala ndenge nini? Ba parents tozala ba responsable. Bandeko nanga ta soki nano boti te. Tia na mutu ke lobi to après lobi na kobotaka. Babiloko nanga ezo tambolaka na ba réseaux sociaux, un jour bana nanga ba komona ngo. Un jour bana nanga ba komona ngo. Talaka ba video ya neti ba comédien na biso ba madebo. Nandeko na biso wana ezala nani? Oya jwa kepa ya dina na mingi. Na bosa ni mwa kombo na ba video na eti lelo ezala kuna. Imaginez la famille lelo oyo aboti mwana. Par curiosité mwana ke kokota kuna. Madebo azana bana lelo to lobi bana na yewana batie komona mama na bango makambo bando sala ba opesaka mama na bango respect. Wana eza koloka bana biloko bana bakoki kotala te, bana bakie kotala ngo. Pourquoi? Parce que libaku moko boyebeta maki Tommy batela. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pour na yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tout. Tommy batela la famille. Ndeko na biso mususu akomede kyodo. Tommy batela. S'il vous plaît, ata mbongo balukaka ngo, toluka mbongo na ndenge ya bien, toluka mbongo teke no, parce que mikolo nazana ya kolia te, nazana ya kolata te, nafsala tabo ena teka. O teka dignité na yo. Parce que kuna soki osi oteki. En aucun jour okende kuno yebisa bango ke bolongo la video nanga boye inalingi lisusu te okofuta bango mbongo zana mbongo makasi okofuta bango balongola. Et au-delà de ça, yo kolongola kotoyo ezala batu mosusu ba downloadaki kuna batie kotia yango na place mosusu. Donc ba video esi epanzani. Ezaka pasi bandeko nanga toluka mbongo na ndenge ya bien, toluka mbongo na banzela ya bien ekozala bien parce que lelo ata lobi
mwana ye komona kuti mama na nga asalaka bémission afingaka bato te akozala fier na parent na ye mais soki okozala babiloko ya buzoba ezalaka mpasi imagine mwana na yo ya mwasi baye kobala ye mobali ake komona